Bino mwa bota la place Mbule bota obeta. Place ma etondaki. Après 4 heures du temps, tala yango. Après 4 heures du temps, ma eza soute. Sili yango mo continue ba carnivore kei. Mais ya biso yango oti. C'est la so yango wana. Ba kamine ta mona normal ba ma ici. Mais ya biso na tongo de mbeta bongo ne ma etondaki bongo. Et comme a dit 1 mois, ma ezalaka. Ma ezalaka na nzela. Mais tala awo. Ma esili ya ba voiture ezo ngingo bato ba otambola ba voiture ngo tamba kuna so daki full. Ma etondaki kuna nyoso ba voiture ya bino mo mona la image ya liboso ndenge ezali. Deuxième image yango ebota la sko nzela ezo ngingo normal. Malgré bato bakimi misala. Mais nzela ezo ngingo normal. Ma eza sous-te. Mais na tongo ezalaki full na ndenge osakana te. Ma ezalaki koto, ma ekoto. Voiture ezoleka ndenge mo bomonaki. Ebota la siko après 4 heures du temps. Nzela ezongi normal. Nzamba asunga bakonza mboka na biso. Congo bobongisa mboka please. Pardon ba bobongisa mboka. Mbule esili nzela ezongi normal. Mais biso kuna so mbule esili après 1 mois. Mona nzela komi des salités potopoto ba voiture ko mokangama. Mais awa mbule za so ko beta lisusu. Et otonda pe lisusu mais aussi la lisusu. Donc tozoli ya mbongo trop ya mboka mais to bongisa mboka te. Nzamba sunga bino kitoko.